Monsieur le Président, mon frère. Tranquille. Ok. Vous allez bien? Oui, ça va. Il y a pour le moment un état de siège en République démocratique du Congo, particulièrement dans une province proche du Rwanda. Est-ce que votre pays va soutenir cette position du gouvernement congolais? Est-ce que il va intervenir pour que cela aboutisse à de meilleurs résultats? Currently in Eastern DRC, in the province close to the border of Rwanda, there's a state of emergency. Will Rwanda support that initiative by the government of Rwanda? Absolutely. We are in support of DRC in this undertaking of the state of emergency, but we also support DRC. We are happy to support DRC on many other issues where we can make a contribution, whether it is economic cooperation or supporting and working together on security and defense matters so that we bring peace and stability in the eastern region of Congo, which marks our border between the two countries. Bien entendu, on va supporter tous les efforts mis en place par le gouvernement du Congo pour renforcer la sécurité à l'est de la RDC, parce que cette région est frontalière avec la région du Rwanda. Merci beaucoup. Thank you, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mon frère. Tranquille. Ok. Vous allez bien? Oui, ça va. Il y a pour le moment un état de siège en République démocratique du Congo, particulièrement dans une province proche du Rwanda. Est-ce que votre pays va soutenir cette position du gouvernement congolais? Est-ce que il va intervenir pour que cela aboutisse à de meilleurs résultats? Currently in Eastern DRC, in the province close to the border of Rwanda, there's a state of emergency. Will Rwanda support that initiative by the government of Rwanda? Absolutely. We are in support of DRC in this undertaking of the state of emergency, but we also support DRC. We are happy to support DRC on many other issues where we can make a contribution, whether it is economic cooperation or supporting and working together on security and defense matters so that we bring peace and stability in the eastern region of Congo, which marks our border between the two countries. Bien entendu, on va supporter tous les efforts mis en place par le gouvernement du Congo pour renforcer la sécurité à l'est de la RDC, parce que cette région est frontalière avec la région du Rwanda. Matondi mingi bokola na biso partout dans le monde entier à travers www.congo-lisanga télévision. Topesi bino penza mbote baike bozwami partout. Boza penza a na kati ya IDPS na mona mboka Benjamin. Na penza tokosola sur ba question d'actualité, tokosola penza sur ba séjour ya chef de l'État kuna na Paris. Ya na vidéo moko ko tambola ya chef de l'État ba ko solola na mokonzi mboka ya Rwanda Kagame o penda esali polémique. Tokosola sur des ordres ko sala manaka kokolo pe matali ndenge FARDC ba ko longa kuna na est ya mboka na biso elongo na mona mboka Benjamin na ki ko pesa mbote Benjamin. Mbote maman. Bonne santé. Zamba sobatela to mona sumkola. Oui, Benjamin, chef de l'État qui séjourné à Paris, au Penza, Total Penza, conférence qui natina et 5 pays africains, continent africain, ming bazaki kuna, to qui peut Emmanuel Macron, ou azaki peut le quoi neti moto ya liboso o azali ko organiser conférence na kasito ko mona vidéo ko tambola ya Kagame o ba ko sona chef de l'État ming ba interpréter à mabe ba ko ba ete moto ko boma biso ni chef de l'État ko commissaire sous moninga parce que forum wana ezali pe na tina ya ba pays africain ndenge maladie ya COVID-19 yaki et ko ici penza baisse na ba mboka na biso ya Afrika eza pona ko tombola susu kita ya ba pays africain kasi na ba pour parler au Yabaïmbo Kabako le Banatina vidéo ya Kagame na Félix-Antoine Tshisekedi. Bon, Batmaro ko interprété na bango ya liboso football yeba que non Facha azali président de l'Union africaine. À sa qualité de président de l'Union africaine d'abord, il est président de Kagame. Aza président Macky Sall, aza président du président. Et aujourd'hui, na autre bengi relation internationale et peki sibisote que non
Fachi le rôle à biso to entamé bitumana est de la République. Tous ba adversaire sur le plan politique. Mais tous ba indemnité. Ça veut dire la personne de Kagame na le président de la République pas ça indemnité. Vous avez pas ba koso la naïe. Mais est-ce qu'on faut être là na conteste nini ba solo leli. Ne place problème les aniwana. Ba dongolo miso ba bandi ko lo ba lelo te. Mama lelo soko kamwa makambo ya Kagame na Fachi. Et bon autant ko Fachi ko ta na Kabila ni nango lo ba mate. Moi c'est ya Kabila. Azoke nous avons injonction. Kabila Moutazo dirigé. Kabila Moutazo Salaboué. Le moins Kabila est commis Kagame. Aki au comploté pour na Kagame. Aki au Salaboué. FADC oh tozo soutenir na mito to na makasa au sakanate. Aujourd'hui la République démocratique du Congo doit atteindre auto bengi force to zangi nango besoin. On ne négocie pas avec Kagame. Momona ki na masulo ba betaki eza mingi Kagame ne mutu azo senga bacha na se parce que économie ya mboka na e kolalaka ezo lala nyonso oya soka na Congo moi zongo sou ezate parce que mutu banda ko faciliter makambo wana asa sous na pouvoir nde yango faut ça ba mboka mais faut pas ko déformer que non mokonza mboka ki o comploter non c'est des mensonges c'est faux et archi faux. Oui, mon amboka to ke bien mais matali kan kokolo mikoleka ki moi désordre moko uti koleka kuna na kan kokolo ba boma ki moko ba généraux kuna na kan kokolo to moni pena basaki bouclage kino lelo pe komi passe pona ko accéder pena kuna na kan kokolo to moni biloko ya bato mingo bazaki ba policier te ba militaire te ba vana kata kokolo ba bimission pena libanda ezai kuna na mouvement triomphal hein mais quand ko lo banatina ya moi désordre uti ko salema non moi désordre était on veut mettre de l'ordre dans le camp. Un civil qui est dans le camp. Civil qui est moulin dans le camp. Civil qui est usine au pire qui est dans le camp. Batu bakomi ko yiba biloko ya badaki oboma na camp. Bakuluna bakomi ko vanda na camp, soit disant bana ya basoda. Lelo oyo minduki ezali censé kozala. Na base logistique et se retrouver dans banda où il y a armes lourdes. Maman, il faut aux alabato. Moi je pense que na Kolandi Samawana, on a voulu mettre de l'ordre. Pas bien filtrer ba côté belé ba quand kokolo wana. Belé ya kosakana te kutu na ndenge ka kweza ba secret militaire moi to bimseza te mais to découvrir biloko moi belé. Sikoyo kubwaka bato wana libanda pourquoi pas kolandela bango kozela nanu soki bazuita mo mosomi ba kola libanda mona mboka mais nazo ebisa yo mwisolo oyo moto ana soki pona ko kofanda na kaso ya ngwa po ya kofanda felete ba futa ke pa soda mususu ba kofuta ba $10 ba $20 akende na mpasa bandaka ba $10 ezali soki wana pesa te ezaka ndako bonda ko faut na camp militaire la musupa luki camp na sécurité non mama tika ko sala biloko bongo bazolandoza mopanisa ngo monene yo ko jamais ko défendre civil qui ofanda na camp et bon so indi kuna na kata camp te ba musupa va te pour na sécurité na mama na va na camp non le camp militaire est réservé aux militaires quand ya ba policiers zali pour na ba policiers yo ke no vanda kuna te ko pona ndako moins cher yo qui ofanda on est pour na zangi bisika ofanda biso no surtout peto zangi bisika ofanda le to ke no ofanda na camp et ça bongo de on utilisait les gens à 4 camps on montait des coups on préparait ba bilo rebelle à mabe au travers les camps militaires pas kende libanda il aura décidé à bango ça. Oui, moi Mboka Benjamin, tout le même Matali, état de siège au chef de l'État a décrété qui pour 30 jours dans la S na biso Mboka Congo surtout que ba guerre ndenge ko sala mamutu moi mais l'autre moni penda mingi balobela ki yango na ndenge ya kolobela il fait non Félix Antoine Tshisekedi akata no ba relation oyo ba mboka lokwa ba Tanzanie ba Uganda ba Rwanda ko kanga ba frontière avant ko décréter état de siège mais l'autre moni penda biano état de siège to moni ba FARDC na biso ba ko remporter ba ko zo ba vilo penza ba rebelo ba kanga kyango en otage pour ba ina sina pena likambo état de siège
Bon, on a roloba qui est c'est la moukoli kamouté na mesana koloba. Aujourd'hui, les gens voient comment Tolinga Gimboku. Aujourd'hui, on a un changement au sommet à l'État. Badongolo miso et le but à présent Bandoki, Bancho, Bakodiongo, Banchores na Banchorsi. Baboulago on dirait que non, Marambougo Simbate. Mais Basati Pena que non, Bache Pena général Mende kwa Bakancha. Oh ban, général Pena Okota Pena Nef Babi, le lobe motomoko Jokawa. Et Koinda. Abika Bakancha de Bobeta Fimo, Nana Iba Kanchate. Au Sati Pena général Moussa Pena que non. Oh, moi, je vais vous contacter. Pour vous dire quoi, non répondre à la question, je vais vous dire. Bah, fait comme Yoana. Professeur Nabiso, moi, les résultats arrêtent la contestation. Aujourd'hui, si vous avez le résultat final de Qatar. Les résultats est là. L'état des chefs. Kitoko, Congo, Aosong et la Mabélé, Naye, Banzele, Zofongwama. Biloko zaki cher na Beniville et Kiti moins cher pour biloko zokota population motambola bana bakomo bana bazongolo ki classe bana bazongolo ki ne chic ba biloko belé changer pour vous dire quoi aujourd'hui l'état de siège bandoki o ba ngato découvrir ma soloté kaka na kati état de siège de comprendre que non accord de l'Émirat ba exécutant pas Kabila 350 km en bord en abisso, nous avons pendant 18 ans. Namboka ota bazo lela ba ganga ba ganga. Namboka na biso bazo diplomatie. Ba pesa moi c'était bisi makara. Na lobaka. Pour vous dire aujourd'hui que non, état de siège kitoko wapi. Oui, moi, je suis Benjamin, tout que non, le Cambo Bibi Makara, 17 mai, et les gars qui m'ont collé à l'eau, c'est déjà 24 ans depuis été entré à FDL et ça m'a qui n'a pas au Congo. Kassiming ben interprétant qu'on a denga ma baby entré à FDL, les qui entré à Rwandais, il y a occupant ou bien occupé Mboka na biso pendant 24 ans avant Facha Zona au pouvoir pendant Bamboula Oyo. Musée Yenda qui pendant na Rwandais pour te battre contre Mboka na biso Congo. Ah oui, c'est ça normal. Et ça c'est logique, maman. Aux hommes qui est le oyo Afdel a guindé au Boumambouk. Afdel, il faut tout répéter bien. Afdel yom taboti PPRD. PPRD ne mutabomi mboko. Ba Rwanda ba kota na Congo. Bafana Mobutu a salaire à Liboso en 1976 ou 1978 après ça bango nationalité collective. Bazaki na Congo mais batu ya ba Rwanda bazaka ba boyi na ba Jekamine ba Miba bando pano sala ba bando nika ba wese bando pe ba farata musala ba Rwanda ngwezena. Kabela pata moya na bango akoti ba on administration. Papa Etienne na ebisa lobi futa bato basonga mais ya boyaka. Dans le Rwanda, quand l'administration a biso, la biso na mususu wana, alors ni français, ni lingala, ni anglais, oh il va rouler mon mari, bâtir mon mari place wana mais mère 18 ans to l'élite. Mon mari travaille en silence, mon mari c'est un militaire. Mon mari, on a très confié mon mari, Mibé confié mon mari. Moi, je pour régime à mon mari. Mais aujourd'hui, date wana ba Congolais ba lela makas. Tu vois le libération mboka Congo. Non, za libabé à Congo. Libabé à Congo. Yango mo teke na tanga fachi ba longoli yango mambo ba libération des athées. Tozo commémorer ba FARDC na biso, ba vaillant soldat. Afdel la côte na Congo na biloko mibale, na ko expliquer au kala mingi te. Afdel la bunda wa. Ba Rwanda ba bunda. Ba Rwanda to ngolengi sabatu. O mona hote Rwanda za makasité. Bayindi Saboye, Mobutu à l'époque a tinda division spéciale présidentielle DSP. 45 minutes conduit par général Mayele. Guerre na Kigali ici là. On a besoin de Bunisa Biariman. Mobutu a tinda bango boita. Ba personne ne s'auto zoganga ba pays wana ne s'auto à cause de trahison. Si l'armée zaïroise à l'époque n'était pas infiltrée et pas ya auto bengi général Mayele, mais Maramouana, tu es comité. Le comité, Afdel,
tozara déjà na tanga Mobutu na fondation na biso ba pasi afdel au ba service du brika ba douleur afdel osoka wana. Oui, mon amour, tout le monde qui s'en moque na suka émission na biso tout le benon mais matali dossier Matata Ponyo o lelo penza ye a ko saisir justice pour te ba ke ko samba na IGF Gilles Alingete pona tina o plainte ba déposer ki na mosolo o ya liaki na kota bukanga lozo kasi tozaki mokola vendredi na Sénat il fallait ba longole immunité na ye pote akene penda ko samba pote ba zoe malamu kasi ba sénateur ba boyaki ko céder ya kolongola Matata Ponyo immunité to éviter likambo ya bukanga lozo to mona ngozala ngalo kuta topé non Matata Ponyo yazo funda bato ancien ministre Agegeti alobiki ayiba funda paye na justice qui ke mulumba pas chargé ya bigi waza moyibi afunda pe bango akomona Gilles Alingeti ndengeni Gilles Alingeti nde ya moni mobobe na ye ebele ya ba police bana sima Matata po babige non Gilles Alingeti abisa wa miyo ya zolo ayebi bayebi makambo wana na yebi sotango Gilles Alingeti alobaki ke ba grand miyibi bana Sénat ba cheki yango te babata minde ko mais lelo oyo au moment où nous salem tout le monde na bilili Matata Ponyo okangaka guta ko chaka boitanga vote Zambe batika ngai e ngana samwe bayo kenanga mais aye baraki asa grand voleur ngako na préparer des plaintes moko suna ko déposer Matata Ponyo 1000 écoles par an ngala zaka na mboka na biso kuna na luki école ata moko botonga ezate yo na maker mwangu vieux maker yo bulo ndeke to bossa dossier wana Matata Ponyo biso 1000 écoles par an les lobes de Bassa makelele awo soko si passerelle mo eza 10 sauts de mouton na budget nango ba bagaga ça des moutons mbaka na visa qui ne pamba mais passerelle mo est égal à 10 sauts de mouton kobanda awa na Saint-Raphaël ti doko ma aéroport fallait Matata Ponyo acheter biso na 017 passerelle acha combien o etikala ne kinda wapi Matata Ponyo za muta olobata donc ana mosoloka ya bukanga lozo na yebisio ba dossier zali ebele na dossier bukanga lozo pa na biso na kenge na kwango fa bache na biso courant mbonga kure kenda wapi immeuble intelligent oyo kotangaka mai mbule beti bo immeuble intelligent tondi pour passer sur réunion gouvernement kuna 32 millions Matata Ponyo andokia vie na fingote mena lobby wancho Wancho. Matata Ponyo, à son époque, lui-même ministre, il y a finance, lui-même premier ministre. Est-ce que là, vous allez yo so mon mboka nini yo moko contrôler partout. Ako contrôler partout pas maté. Akutana ngende na Kabila bololé. Pour mère, faut na rappeler que Kabila bengana na académie militaire. Oh, mais na robisa oyo, na robisa ba seke musu na rolo ba wate. Bon pour l'émission na ata so na suki ama na développement. Te ndeko folo ba na potiki ba na posa ba. Ya kenda ki. Yo linga no ko bengisa ngai te, comme ça ba be ba tungisa yo ngai te. Ndeka notamo moke ko lo. Na rolo ba sute. Poto ebi Kabila zonga ki ba koma ki azoki mo ba pété. Te évoluer. Tobeta mo mususu. Histoire ba ko sa à la fin mais quand on lo bela no mama. Ah, to ko pena na suka émission. To pesi merci na ba o no so ba na ki Benjamin mo na suka. Message ko lancer na ba congolais nyonso na bande ko ba na est surtout ba ko mona ndenge. Soutenons Fachi c'est notre frère et soutenons les FARDC. Soutien la bino ça est très important. Bientôt là le premier ministre a gocha compte. Bolanda ba miibité. Le premier ministre ba gocha compte o banda gocha mbongo na bino pour na ko soutenir ba FARDC. Banduku ya mungu na kufata mu est. Semaine prochaine à Rosala Bongo na Beni na okende Ituri. Pongai nazali nyoko atembe bukatula buka mona. Ngamona mona na miso. O ba masali sasi. Na ebisio. Yebo kufala kwa masali. Tika. Et comme elengi. Est-ce munoko échanger? Et comme dans ce qui vient à est au talibou. Kabengele wetu l'équipe. Ils ont les capitaines ninga est. Vous comprenez? Na Rosala wana pona lokola soki non masolo na bia tout ba landing ai bo sponsoriser voyage parce que talara bia aller retour banine to sur la bino bilili TV zali radio té numéro de contact c'est wana puis 243 9 70 40 89 57 puis 243 9 70 40 89 57 pona les solo ya Kabila so moni ya bengi singaité on est sur foot ngate ye poto continue.
Matondi mingi bona qui sont partout à travers www Congo Lisanga, Tokombo na Suka, Toemé Blomo na Mboka Benjamin, na event soleil sur la question d'actualité. Borozo a suite ya Kabila Seni Babenga na Kaye na académie militaire Tokombo na Suka. Merci à bon partout dans le monde entier, c'est les Tunga de Lausanne, Bambote Nayo, Jean-Paris Talapamba depuis Suisse, depuis Ombote, un tonton doux de caractère, mon vieux David Olito, j'en suis bon, me passe social depuis les États-Unis. Nous sommes en train de faire des choses.